Parce que déjà il faut abandonner Bafali parce que Mona fallait abeti Marty plein, il y a abeti Marty 50 personnes. Donc déjà il faut abandonner Mona makamone grave. On est à cause ça la montée. Auto tiada tia ba il moka vandi bois changer. Déjà le Mona makamoto est danger. Déjà il faut. Parce que quand on a banga Fali. Mais faire quoi déjà abattement ba mutumo ba yo ki la game maro en fait. Faire rigolo. Voilà, déjà alors mutu ba yo ki la game maro. Ba nyoso ba yo ki la faire maro. Bon concert Martirani to na bona mawati. Tema mawati. Concert ya Marty ya faire rigolo to na bona maro. Ba to boyo kasi bat bagenda kuna bagolo. Bon concert héritier salam pierre apona nini. Aye bakande ni exploiter kini mutu. Oui to na promo bata choko bata promo et da pas si pour comprendre le sens na. Bata choko. Bata choko bata pour comprendre le sens na bon za mo passe. Bata choko wana na. Bata ka ba musée. Déjà il faut du coup déjà il faut il fallait ambassadeur. Il fallait ça à la maison Schengen petit. Il fallait ambassadeur. À ça là bien la maison na maison. Quoi bien ambassadeur. Et on a lobby. Bah osé que ça va perdre esprit. Hein? Mutada trop na makamwana trop il a fallu. Hein? Fallu mutada trop na makamwana na babatuni ma bafingi la ke batu. Salaire na boy da poto. Salaire na boy da poto. Donc soit finga go finga une année, deuxième année, troisième année ba au même poto. Tout est comme ils a possible pas dire. Mais baloba que tout est possible à celui qui croit à Fali. C'est quoi le bien moi? Il y a un autre lobby perte d'esprit. Na mémoire. Pourquoi bongo? Avant la perte. Il y a un moment où je me suis à Maëlle. À quoi m'a rappelé Zoba, na basuka. Nous sommes à Maëlle, tout le monde a basuka suka. Pour y être contacter moi Maëlle. Donc musiki ndingu yende mutakima na wata. Et d'abord agitation na exact alors. Parce que kima wata lemsa mona ke wata adoso la biente wata neko pesa eba opportunité par rapport à faire. Non. Tu dois imaginer. Non. Et soit kabino hein? Ah. Après ça ndingo na la team. Au moni boya zala na la team, ando sa na la team. Et ndenga zara pembe na bino. Ils a perdu esprit. Waze quoi? Ben ouais. Mamba lobi pona Fali. Ndenga lobi Fali. C'est qu'il y a luka aider pas Fali, fallait aider na mamba ba visa. Ngo lobi fallait ambassadeur. Abengi Fali ambassadeur na qualité ba visa. Alobi atoza na problème libala. Mais on est que on va avancer. On est comme perdre sa mémoire, on a perdu esprit. Ozobela waze kwa mukwa bongo ex grave. Normal. Yo toto zo benga waze kwa na minute aza na perte sa bongo. Normal ka. Oui, normal. Du coup, on a soutenu un grand frère, un bando postulé. Raison pour tout. On a pêché un mot de légende à Moga. Con légende. Ouais, raison pour tout. Allez, il bat tout dans ce on a star mon a Congo, on a ballon rond. Il a eu soutenir pas postulé qui. Et du coup, voilà, malheureusement, à soit quitté par rapport à la conjoncture à Moga, qui est là. Mais oza mieux placé ya tosola na yo makambo ya musique na niveau ya Congo po ozozola na Congo selon yo musique ya Congo na minute na miso Elvin ozomona ngo ndenge nini? Bon du coup pour nous clair déjà musique ya Congo ndeti pona nga ndenge fonctionne na miso to que tout le monde na lire bien musique na poto comme obeta grâce à Fali. Ah, azongi ah. Te. Wana we mabe, ta Fali le. Des anneaux simples. Oui là. Ngata simple. Musique ya poto soki zongi grâce à Fali. Et donc na juta na kino e business plus de 9 mois na kino. Na zubi na temps. Donc na yeba mambo na ngana loba. Eza grâce ya Fali. Il fallait beta gi na temps na. Ba l'autre ba beti pi na temps na bango et puis bat musu ba ko betaka ezate ke grâce à mutu moko boende te. Ça les a non. Tout solo na ndenga bien. Musique na Congo bando na poto bando beta souté. Musique na poto bando beta souté. To yo mona Fali nde mutu ayo tsaba date ayeko zongisa musique na Congo. Yo boya ngo bona ni. Na comprendre yo comprendre ngati. Je vais pas dire que na boyi mutu. Ngana boyi ti. Na yebishi yo boyi. Yé abetaki. Depuis musique oyo ba combattre ba wande ko combattre ma musique ko beta na poto te. Et puis dernier moment mutayaki ko beta taki.
après bato mosusu babetisa taki ye moto afongoli te misiki ebetaka nango na poto hérita akendaka mpe olempe na bamusicien abetaka te yango na oloba ti akendaka déjà ti abeta te mais faliaki abeti hérita koka te avant wana bino boyotala ndenge basala minene boyotala ndenge basala minene héritier mpe abetaka mpe déjà l'air akendaka na bokolobaka wana kote héritier toke baspana na bamise baparis asala répétition na jonga bojongo eza ndeni asala répétition zela na ye biso zela na mpe soki eloko moko waze koabeta na monique te répondre combien de musiciens babeti na monique chez maman monique combien de musiciens olobaki nde babetisa baza bamusicien mike te eza bongo te baza bamusicien mike te eza kaka place eza lokola peut-être tosa boye eza lokola david afongoli bato place moko boye bato bakobeta musique soki ndeti peut-être oza bapirio mpe bato kozala na bango ya bamusicien baye ke tokotindika mwana mai na biso totye po eza ndeti ve na biso bokuta mpongo afongola mpe loo na paris bamusicien bakendaka okomprend eza normal ye mwana mai moso asali eloko bandeko na ye communauté congolaise bakoya mpe batie poids tutututu c'est tout à fait normal tenga na critique yango te na lobi kaka nde place oyo tomonaka héritier asalaka répétition langage wana moto aloba yango fabrice ndenge olobi wana estie jonga wana basala mike mike moto aloba langage wana oloba nga aza véridique en fait moto aloba langage wana eza fabrice alors yango nayebi so oke ezaka lokola ndeti bamise bayaka babeta na bamonique eza te kaza misa moke te ala misa moke te donc mpona elvino na minute oyo misike ya congo ezwi mwa oui ezongi esala mpena makambo epuis omona teke omona na bamise mwa ya banormal ka lokola bapatrik beka balote la bakoma okepe na bamise na bango poto bango banda bango bamise normal kaka mais omonaki bakema poto ve na biso manda chante namonaki pa même monsieur poto qui encore Desimbo si je ne me trompe pas il y a autre qui vient aux États-Unis au moins il a évolué au moins il lobby au kuna pour moi tam so orchestre mutu mo ambassy là le ngo moi pelo pa monsieur poto parce que musique Congo eza loi ezowa papa mo boy na maman wa buta bana ebele babuta ta ba 40 ou 20 bana ya alors nakata bana no yeba tina na président na ministre na musicien na nani ndo eza compliqué eza vaste en fait na mtako sa maka nenenga limutu to yebi eza ka selo na lende misomo papa Cheral baki eza chance ya mutu na talent ya mutu donc limite eza te lobby akosa pe makamba danger comprendre akosa pe makambo koleka pe place à outi ndese na minute oyo miseni yo mona osala makamba danser na Congo wana misien congolais bango tu okotanga ta moko te bango tu presque po exemple na moko ko sala pe koleka baninga ata pe bana nde tozaka bon exemple to pesa ya bana wana toza yaya na mona suka na biso nyonso toza bongo tosa tomona bena ka 8 kiala nde muto osala makambo ya mwa malamu bango tu baosala makambo danger parce que yango na uto yipsoko elo moko bango tu baomema misie poto parce que ezali lokwa ndeti misie moka nde fasa makambo yeka nde famema bato poto yeka nde fa te ekomi siko na minso mwa mnake mwana na Patrick Bekam amemi mpe bamisie ne mpe poto bake babeti mpe mais likambo komema bato likambo mema amema mpe bamisie poto bavanda na poto likambo mema bato na poto ozoloba oyo ezopose mpe kaka problème eza ba actualité oyo tozomona toza na biso na balabala tofai na biso na toto na balabala eza normal toto tozomona eloko moko na minute ozolekaleka mwa trop fali so aza organise makambo na ye po akende poto ezopose problème te fali okende poto normal na autant de personnes azomema bato ebele na baoyo baza koyeba bamisien te fali azomema bango poto eyeke normal mais bato mosusu bazozwaka mwa baproblème mpona komema bato poto déjà il faut bagango eza nini du coup déjà il faut oyebaka ifali aza ambassadeur te fallait ça la maison Schengen petit fallait être ambassadeur te asala bien la maison wazé quoi bien ambassadeur et on a lobby ba wazé que ça perdre esprit hein ils a perdre esprit wazé quoi ben ouais mamba lobby pour na fali nenga lobby fallait être ambassadeur luka aider pas fallait aider na mamba ba visa on lobby fallait être ambassadeur donc ils en a deux sens attends d'abord deux sens parce que déjà un ambassadeur moi même ministère na biso tomba ko beta na ngola na ministère na ko ambassadeur aye ko représenter pays tu vois ya on a lo parce que ambassadeur na sens que ambassadeur oyo azo sala
na kati ya ambassade Wapesa bino ba visa. Ya pesa bino ba visa yemi tasinga. Ben oui les Gabonais. Puissance mondiale. Je vous salue. Ils ont le bon. Parce que peut-être on a condamné nous par là. Tam so benga fallait ambassadeur dans le sens que tam susu azote ka drapeau ya mboko na biso libanda. Non, abengi fallait ambassadeur na qualité ba visa. Alobi atoza na problème libala. Mais on est que on va avancer. On est comme perdre sa mémoire, on a perdu espoir. Ozobela waze kwa mukwa bongo ex grave. Normal. Yo toto ozobenga waze kwa na minute oza na perdre sa bongo. Normal ka. Oh mais normal ka. Normal, waze ka déjà il faut abanda kobanga ba fali parce que yemo mona fallait abeti marti plein, il y a beti marti 50 personnes. Donc déjà il faut abanda mona makambo grave, ndé ya ko sala ngote. Auto tia data ba yemo ka vandi bo changer. Déjà ko mona makambo to ndé danger. Déjà il faut waze kwa ndata ba banga fali. Mais makambo na olobeta kobanga ti. Parce que makambo na biso zo simate bo benga fali awo ede. Ba mise pe ba betele maboko. Pa. Fallait attendre Zambéti. Fallait dans Zambéti. La Bible nous dit tout est possible à celui qui croit en Dieu. Donc il faut croire dans Zambé. Tout est comme il est possible pas Dieu. Mais balobate que tout est possible à celui qui croit à Fali. C'est quoi le bien moi? Il y a un autre lobby perte d'esprit. Na mémoire. Pourquoi bongo? Il y a un moment où je suis à Maëlle. Akoma rapé zoba na basuka mudu sa de maele to mona basuka suka po yeto to contacter moi maele c'est quoi ben wa to contacter maele moi dans la minute oyo de ka siti mona tege po so tali ndesi ba vena biso ba kofolo midi ma waze ko lobana ko faire ko lobana ta parce que sur les lots vandi bo et tout ça assemblée te tout le monde a bien makambo tout polémique ni tout prêtre ya musique ya Congo prêtre c'est kofolo midi. Après bango surtout le monde qui follow me tout JB na wera au papa il baza insulté donc les leçons babi les gens mon bazar na Congo na biso batala musicien moko o que dans les gens maramu tout le long la polémique na conjoncture ya musique na tundé comment okende c'est qu'on follow me dans prêtre azana répertoire o les ba musicien tout marambo o batu suba o sala lelo ye déjà sala ayebana ka déjà libanda bandeda kusama ka libanda kala umoni siko soko faire le mamba bongo te donc c'est que waze ko soko lo beda on va perdre mémoire zo banga ba eza ko banga ba zo bangi so fala zo bangi so mo onde be ko fala zo bangi so ka abetu kuna double nino nani omsunani comment encore le nom mission nani oh bah diversion na fali yana hein oh bah diversion na fali yana mission za diversion na fali nani Riza imba epanisa nani so kombo na se rappelle auto beta double Adidas Arena c'est qui encore le nom maintenant tout nous yum bino boza compliqué David o so langa o ko zina ngasi bata baba pe ba otala o ouais na ngandi bango na bata to sa pona bango donc ala tuno na tuno nani do ko lo bata nga ko chaque normal na mutu na bina bango be ka te ngama uli mona nga téléphone na mutute bona kanga ba komba bata ata yo mo charge bon boy mo yebi ka ko beta Adidas Arena yebinde me kombo oyebi za mutu mususu ko moni bu oyebi ke mutu to kutana mais kombo ni na ngote c'est tout à fait normal yo mona wana sens o chango na sens mo boza compliqué bata mutu to beta Adidas Arena yo bosani kombo na bata Afrique boza compliqué bata Afrique boza compliqué oyebi ke mise mo ka to beta Adidas Arena mais kombo ndo bosani ils are normal yo bosala o kanga to yeba yiti c'est une émission. Ndesi abeti double 2 jours de lola lobby. On comprend, c'est à féliciter aussi. Asalement va bien. Et puis il fallait pour ça à le bêta double Stade des Martyrs. Parce que concurrence bon malgré concurrence il y a kala ba sera ba jibe na ba raison à télé là tabat ba forcer ba limba ça ba ku fa raison à yo mo ils ont raté. Wa jibe na ba no bêta conseil je vais faire affaire à fiki une histoire tout ça non to bien
histoire etikala fois efiki jiba obeta ah oui obeta kuna concert ebandati esila ti lobi na ba 14 et puis pesi les ape masa sebeta na bina ko to kata te ato kata te kuna kata to kendo kata kuna kata eyinda ti masa sebeti évident mais po o wana siko ya wana izaka makamba jibe na ba wera ba dinso ba kufela to discuter ba polémique na ba bala ba bagarre pe bando chubi pe mningi loko mninga da kuna makamba we ba fali ba na ba wana msusu wana tu ekoya te comment faire zo so faire voilà comment yongwa ah kenda yiti eh ngabele so la mnana toto nga comment faire so on tanga comment faire gola de oh songande et songande et soit te oh les artistes mboko na biso asa fierté ya mboko na biso na uto yebiso ke abeta double Adidas arena ça ezaka kombo ne kimaki eh kombo kimaki on lobi faire ndena raisonner que ça ben wa toto tikin mambo to mwana bakini to sola no makamba ba album na minute ba album ni yo moni na kini pende zo beta oh yo tiki na minute na ya album mo zo beta chemin de la gloire hein nanze momo inospio to bimsa mikolo maintenant ça c'est quoi nzembo chemin de la gloire nanze mbona ya inosbia la minute na Congo album oyo beta na nani na vocal à risé vocal moi à risé ayemba ngondele asilu ya mon bébé mama ya kana de mananga yo eba na vocal na bébé to sola bien na tuni oboy na Congo na minute album nini ezobeta même sur chemin de la gloire na inosbi na vocal à risé fallait obeta te hein fallait ah na yogité en tout cas kala banzemba kala le moment moko vite fait faire obeta te dynastie obeta te tala oui bien Ferré dans le rôle comment dirais-je au moni mutu mo boye batutu babamba ko mabanga po yo posa pefo batutu bayo donc Ferré da quoi déjà batu mo bayo mutu mo bayo kelaki mao en fait Ferré gola voilà déjà alors mutu bayo kelaki mao batu nyonso bayo kelaki Ferré mao bon concert martirani to na bona mawasi mutema mawate concert ya martir ya Ferré gola to na bona mao batu boyo kasi batu bagenda kuna bagolwa bon concert héritier ça l'empire pour nani zela sikona yebiso komi place à bien olunga ko mano place à depuis kala mais ubanda obuka o masola balabala to so za balabala héritier watana olobi concert à Ferré gola et tonda pona mawa bongo concert héritier watana et ça l'empire pour nani zela sikona yebiso déjà héritier du coup ada mutu mo il faut féliciter yami balé na nenga ça empire la martir et na obetelo par rapport ya tendance à musique par rapport ya carrière héritier teto baneno likamba oh David bala ba comprendre zela kasinga na loba obandi ko beta lisolo ya martir attends d'abord s'il te plaît ko kene na carrière te na ke bizana ko makaka ngana zongi mo mokie excusez ngana zongi mo mokie après héritier no zongi mo mokie déjà héritier na carrière ne faut féliciter héritier abeta na ngola sans album na été sur plus de 3 fois si je ne me trompe pas, Abeta Nangola sans album, on a retiré des bimités sans album, Abeta Nangola plus de 3 fois. Héritier a même mis les musiciens, Bagobet Olympia, Ataka na retirade. Car retirade on bolo Simbatiana, Ataka na retirade en Momo, a même pas mis c'est là. Héritier a bêti stade de Marty pour Nanga, il a dit 100% réussite. Dans l'essence, Bino Bozo il a plein, mais héritier déjà, stade déjà combien de personnes? C'est une action Martin. 80 000. 80 000 personnes. Parce que héritier, ça là, 50 000 personnes. Batabala, héritier, combien de personnes à Martin? Batabala, Baebi. Héritier, 50 à 60 000 personnes. Pour l'anglais, il y a réussite pour la biche. Parce qu'il y a une première fois. Et puis, Babylon, soit les cas, on a bien oublié, on a bien réalité les Canadiens. Babier et il y a eu Angola. Il y a Angola, 120 000 billets. Mais
babillet biso touta flat na trésor tout flat na trésor pour tout yi to komi place fele to zo moto ki na bango to mataka trésor habité to ke makolo na tamba makolo ando tamba makolo ba depuis 24 ans si na stade de Martyrs to comme na stade de Martyrs bo to kuti batu libanda yoka plein libanda donc au moins na ke full eza libanda makasi full wana libanda et trésor batu tout ba olela bazana ba mongo maboko po ba somba ba billet mais ba billet yesi bon ba billet ici to koti na 4 coins qui na kati plein déjà makambo tout ba billet nyo fete comme kitoko to kota kati bo normal or to zo mais comment ça or qu'ils arrêtent na ba groupe moko ya batu bando sandele asombi 20 000 billets a bombi a kangi stop tam suba kati abwaki asombi okuna asombi 20 000 ba bomba biso na ba trésor na ba tout ça trésor akota na plus de 400 personnes to kota po to buka ki porte to komi ba fongola porte ba ça et était batikele porte moko à Martyrs trésor bo buka to poussa porte les batu ba kota bongo donc on va na Martyrs ya ezaki na ba main noire ya wate ezaka ba main noire ebele to zonga nango peut-être po eza de makambo esi eleka bon na minutes oyo yo olobi ke album oyo ezobeta ezaka ya Héritier Watanabe bata babala na yebi ke bayoki yo bako répondre pe na vocal risé na inasubi opération moko komo leka na Congo ba musicien presque bango tout bakomo zana batu na bango ba ofingela ka bango batu ozomona phénomène ondé ni ouais na mona ngo et du coup mutu il faut qu'on se le dise mutada trop na makamwana trop eza fali hein fali mutada trop na makamwana na ba batu ne ma bafingela ke batu salaire na boida poto salaire na boida poto donc soit finga ko finga une année deuxième année troisième année ba o memo poto fali mutada trop na makamwana aka ba batu ne mo bafingela ke batu après au moins musique est dans monde ngati ça imagine toi mwana na musique ndingi mwana na musique yo nde Héritier ndo linga mwana yo simba n'est-ce pas que Héritier na bagindingo ando non mais baloba ke bino bo Héritier ebandeni ko sela Héritier kindingo ta ye moko batu balobango balobango sela aye bakandeni ko exploiter kindingo te oyebi to na promo bata choko bata promo et da pas si pour comprendre le sens na bata choko batachoko bazana pour comprendre le sens na bango za mopasi batachoko wana na bazaka ba musette bazaba façon batachoko pe bazebeli bazaba façon na bango boye akuta tamsa poko mafuta ne boye pese kanda azo kwanza amona on maka mfando réfléchir moi bien te réflexion na bango ya na moi retard na mafuta na choko na makambe belé réflexion ne kimaka donc bazaba sens na bango comment Héritier c'est l'Héritier da parent na aza besoin azara nango Héritier ko sala Héritier ta na batu te pour intérêt te bato ba yebi Héritier bien ba ko Héritier ta na batu pour intérêt so ke zala ki Héritier ta na batu nga c'est l'Héritier ni na c'est l'Héritier le hota yo mona nga na déjà di kunga za na spiritiste nga za spiritiste nga na za Héritier na za spiritiste na zande Héritier c'est mon frère c'est mon grand frère na za petit na so que ça est de mona c'est la guerre grave mais comment yo moko yebi na mboko combien de batu batriganga na mboko na mambérité combien de batu baloba mabe na ngepe Héritier usianga combien ya le kuta le kuba ko saba makambo lelo to meto zala kaka so na besoin lokuna okina sengi so na besoin la mana so na besoin la na senga so na besoin to koze pelo mo vina kinda nga na kina c'est presque 9 mois ils étaient dans dokuta na Héritier chaque jour na c'est la gelo hotel mazala na ngane quelque part considération que petit na place mo weza ngama we bat ba ko tate me nga na ye wana bo ba kotinga pour Héritier donc na dia na ba pour intérêt ba musée ba na bat mo ba da compliqué so bango bando ya pour intérêt na bango moko bu pour ba déstabiliser carrière Héritier ba sala ti na dernier jour au musée là ka komi ko sa mambo ba faire musée akim akanga téléphone akenda hôtel mo na limité vraie histoire na bete lo suo beta bata baba bosa bayo kamo akanga téléphone akenda hôtel mo na limité museki nduka akanga téléphone dernier wasko wata luka ke ba obenge po ba pese comme fala ça la publicité ya kermesse ya Madebu
Donc museki ndingu yende mutakima na ye wata eza ba agitation na ye osoka kima wata lemso amona ke wata azosola bien te wata ndeko pesa eba opportunité te par rapport à faire non toza ko imaginer non et soka bino te absence ndingo na la team omoni boya zala na la team ando sana la team ndenga zaka pembeni na bino ndenge kindingo azalaka pembeni ya wata azalaka su pembeni ete soka bino ezali wa ngandi na boye eza kwa ngandi na boye peut-être ozobule onene na zala na ekiti onene na sala na team te bazeka bato normal ekitata bato bongo ka ekitata ka na bakindingo bongo baza ebele masanga blodi biboya boya na pesi mbote place aza kitambo toujours ekoya te léopard de la sap teme kindingo kolongwa pembeni héritier esabilo mapasi lo voice sona zonga akanga telefone akima babengaki wata lobenge bato babenga muzeli mawele kate okay yetanga tupesaka image mamba faire bakenda kobangisa so epa bana po hospital so bazama fragile bakoka bata bato so ilo mota bango fi bayanduka so banango babangisa so bazaba hospital so ye moka mikimela déjà esalige masa nanga Giras Foudre moyembi akwila ambulance d'Angola Mishka Nganu le chef Jack Love masa nanga Giras Foudre akei siko na limete kokuta na veni mo hotel yango atala we mndo okita na escalier boy kindingo kindingo me wata oluka oda batutu batoloko bakobenga lima one toleka te te ngal abani so expliquer Giras te so na beto lo vrai to kobenga Giras siko to chemele abani so ko expliquer Giras te moninga na dokima ba ebisinga ke wata toluka nga bakata nga matoi be ikanto bilamba bele be ikanto toujours. Ouais. Toujours. Bien habillé, Beikanto. Beikanto. Toujours. Parler. Ouais. Lui soit qui fait mon Beikanto. Ouais. Beikanto, magado pia bilamba te bon. Dans le bion na balabala. Ça va, je va plaisir belé. Mais perdant. Tout ça me sera balabala. On comprend. Ndesiko abando expliquer Giras te ngane na bo tala bazo lukanga ba kobomanga ba osela na omona ba voice ba pel abaise lokuta mama Giras abengi paka to una giningo me bazo luke ba bengi wat akena tina dernier ngwakenda kosala publicité wana ya made tika kaninga na faire na bongo akenda kosala émission voilà est-ce que tant bon apesa hérité et puis na vie il faut vivre na comment tout ça les fait réciproque ce qui est réciproque ils a faux pourquoi quand héritier il faut bando kabela ka bato le leso kabela il faut mon on eza mabe kindinga kima wata po wata ne ko kabela sude wata de ko kabela automatique on est automatique. Vous comprenez?